Bandi ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bilombote sikanyoso ezwami bino peti kaite kimia nzambe tata eingela omabota mabino. Bandi ko balandi na susi ya kosaila ekolo wangai bandi ko na ebiete bobenga ki vraiment ebele pe ebele bazala ko mituna mamose yake yo wapi kasi mamose ya wabino vraiment nzoto tongesa kiye pa na mwana na bokono makasi vraiment kaka ngolu ya nzambe tata nde to monani lisusu atako vraiment nzoto na nzongi makasi te kastolobi tokoki kotika te tango mwanzo to pe telemi to pusa na pe liboso ya bato po ete to solola ndenge to misala ko solola ah ndeza le siko to analyser ensemble ezali siko to kundola ka pe to bimisa ka mai malongo bani pona ye ekolo wa biso yango na lobi mbote lisusu na bino pe bo continuer ko s'abonner na mona kaso ki mama se azate vraiment bato baza ko s'abonner te mama se ya bino azali kasi nzoto ezala ki vraiment ko tungisa ata ko nenga telemi boy azaka ka convalescente bandeko merci vraiment une équipe technique nyonso vraiment oyo ezali na biso elongo na tango tozali koloba merci na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais merci na notre 2T Trésor Mandala Misap électrique ye penzande asimbi penza masolo merci encore une fois la pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi pareil à bemiso bangai pe merci na mon ami de tous les temps Gino Losoa vraiment merci encore une fois na yo vraiment hein à na bombi combo en plus na 33 na bombi vraiment merci encore une fois là-bas pour amenta Angola no bondia botard de bonne nuit na RMC ko comme la bino la reine queen et maman d'Angola na mokiteno Florence Batondo Mido et pourquoi pas Aboule Patra Mukolo et Loko Oyo merci encore une fois là yo Alino Moke monseigneur Liso Yankolo hollandais noir motomo prêtre merci encore une fois na hein, nouvelle force NST Dilala ah yo vraiment hein? Nzambe alola aiba vraiment na ko sembola loboko merci na bino nyoso partout où vous êtes les amis de Gino Losoa grâce à la maman sociale vraiment bande ko balandi na tango ya limingite kasi tolo ba mwa moke po ete soki na lobi ebele mwa pema to mekana nkolo balikambo ya République démocratique du Congo pambate likambo ya Congo ya liko sala biso pasi to ebite tozo kosela nani makambu tozo luka nzambe nini aya na Congo tozo luka prophétie nini ebimela bana Congo po ete bana Congo basangala bakoma liboke moko lelo oyo Congo Tomi Kabwani pona lokoso Tomi Kabwani pona koinana Tomi Kabwani pona bondoki Tomi Kabwani pona maele mabe ya moto alingi kaka yenda zwa koleka baninga nyoso talelo kolelo ebomi mboka la biso ndeko na ngai likambo ya libumu likambo ya libumu bandeko la ngai na loba makambo utakalaka na lobi ba pasteur o bazali na République démocratique du Congo bangonde bali bato bayeko boma mboka bangonde bali bato bayeko assassiner bato na évangile na bango oyo bayebi yango te na loba kitoko bana kote ya kabino bisika no so bokomona ka océan le kaka po ete to tanga kalikomi moko na moko peto manyola ka yango ndeko la ngai balobi likomi epemami na molimo ezali na makoki ya kotangisama ko corriger ko éduquer ko convaincre pe ko ramener peuple de Dieu na justice ya Nzambe kasi likomi o epemami ali likomi nini o epemami balobi na yo ndeko kobomate oui kobomate kasi loba na bango ba bimisela yo molimo na kati ya likomi po ete ezali parole inspirée toute parole est inspirée de Dieu bandeko la ngai eli parole ya moto te eli inspiration divine ezali différent na enseignement ya bomoto wana ezali enseignement spirituel eli homme inspiré de Dieu ne muta ko simba biblia po afungola bakomi ya Nzambe kasi bato bate ya kabilo bali bato nyama oyo lobi la biblia batelemi wana po la kote ya bilo Moïse voilé tala lelo oyo bisika ba memi biso tala lelo oyo bisika ba komisi ekolo Congo tala lelo bisika ba kangi bilimo ya bato na kunda po ete bango ba marché likolo ya bato lokola ba kankenza wana mutu lokola kankenza wana ali mutu to pesa yesika la République démocratique du Congo te mutu lokola Sonika Futa mutu lokola ba Denis Lese bisika la bango ali to zongisa bango bisiko bango ba uta parce que ba lakisi lekolo Congo ke bali ba étranger oyo ba yaki pour la ko marteler peuple de Dieu bande ko langai tango biso tolingaka kokosa Nzambe na mona ka bato na beklesa bako yema Nzambe saelanga lokola Elia mais Elia zalaki arrogant Nzambe saelanga lokola Balama se battu avec 5 rois pour azwa richesse ya zalango yo bundila nani banda yo sambelaka Nzambe ngo obundana nani ndeko langa Kongola bundaka te
tanga livre comme on a ba mose wala bazaki ba teti ba bunda ba boma ba égyptien mose na kati Égypte mais là tuer l'égyptien pas mona zo sakana ndeko na yo Rwanda za awa azo sakala la yo na lobi Roubero il est qui na République démocratique du Congo qui est Roubero o ya vanda wana ti lelo Roubero azo continuer ko sala parce que Roubero est protégé par les Congolais les individus congolais qui veulent le pouvoir o balingi ba boma mboka bangola nde bazo batela Roubero. Mais ba peuple oyo bazali ko souffrir auto vanda kana bango butu moyi bazana posa basilisa ba Roubero la République démocratique du Congo ba ezala kate to lo bela kelsu ba kombo wala te mais bato wana bazo sanga ne bisolo na benga bino utakala kala mbeto silisa makambo oyo kaka tango banomaka Chilombo mais makambo elingake sila avant kaka tango Chilombo alongwa lobi base bengi nga mbeto nga to silisa makambo oyo mbeto nga to ke la élection oyo te na lobaki botinda misolo bato musu mamosi yayo lingaka mbongo ndeko la ngai révolution française esalamaka na makasa ba Jeanne d'Arc wala ba bundaka lolenge nini lelo on ndenge biso to telemaka boy pona ko dénoncer ben sanité tozo souffrir na sunga biso oseya uti ko belisa mwana uti maladie kaka ndambu ndoko mona mo bazo sunga oseya des problèmes sérieux. Mais les colos et mboko c'est le bien coller la tête trésor mandala oazo filmer biso c'est quoi ça n'a pas problème d'accord ça n'a pas problème mais ba kozala na envie à kosala ndenge di tango bazo mona ke makambo yali kotala mate maman c'est ba yibaka ba biloko la ba caméra azala ba outil acheter mais bande ko bosaka ka batu ya bilaka la bilo mila pepe ba miso lelo to benga na téléphone te le mal des Congolais. Bolingi ko sungate be bolingi ko lobebele bolingi ko condamner ta la place baza ko somba biso pour la nini tango motomoni akeleli tango molai asengi la bande ko na ba tie maboko te akei ko lia mbongo ya bato mosusu pas détruire ba peuple la yemoko c'est ça que bozo mona leo la Congo Félix asali yango bozo mona ba bemba bazo sala yango bozo mona ba Moïse Katumbi bazo sala yango bozo mona ba José Makila bozo mona batali belé o bazo ko détruire biso bazo détruire biso pour la nini ayebi ke Congolais lingaka ndeko na Congolais te il faut to longola dash wala balo ba Congolais alingala kala ndeko na Congolais qui la medje de talo take tumba assalamu alaikum la ba musulman ngali so mama ja awa que Dieu vous bénisse la femme forte ba mama ya moto mojali anita baba ifoku yo moto nzamba lekala ko pambola bino na misala kitoko bozali ko sala bande kona ngai tozali na souci ya nini to ali na souci to longola boumbu oyo ndeko la ngai nalobaka ngo bino boala poto boli ko souffrir Chantal Tambila ba famille la Kinshasa ba kobengo na tongo na bidina poko biso pe to kobenga bino ba mesu boko ko kima biso na téléphone boko ko kosa la pe ba maladi kalo ka bata Kinshasa pola nini oyebike na la kote beto yebi la poto ba sonera bilo bi ato zoki lelo ato bukali lelo bo ali la ba minga nga yo fele boli lo ko biso te mais le coûter ko bi pola nini et ali parce que boko ko mona été dépense les kinga na mona kabilo mabete vérité ça les sous-te pour dépenser les alors pour tout ça les kambo oyo botinda kamisolo la zali ko yebisa bilo bande ko langa bozanga ka ba 100 € te bozanga ka yango te il y a une mauvaise foi ya kosunga peuple na yo mais ndenge bolobaka na lingi na longola ba groupe tout o bachanga oya bato na yebite la poto la ba WhatsApp je ne veux plus ça parce que botinda la kabiso kaka ba photo bokotinda la kabiso kaka kolobaka kotonde selanga téléphone de baby ko la ba groupe wala et en fait ozo le côté boko banda kolobaka ba manka faire kokoma kotinda biloko ebele téléphone ngé komi kokufa likolo ya ba groupe wala bomo na mabete na zali ko déconnecter parce que na zala souci na bato to kozola bango mbako ya ko bunde tumba ya Congo. Peuple congolais so nyoko bandeko na ngalo tiliki ya lite bobenga bandeko na bilo mai za ko bimate toza na zongo to na inga Félix akobi biloko leno sa pesa bandeko le ba Rwanda Félix akobi mbongo leno so baki bakute na ndeko le Félix nani Kabila basoli bayokali akikula Belgique alobio ngala ko kokesu deuxième mandat et ali bakambola lo kuta Kabila conseil alobi taye ko kilongba ayaki na kita bokonzi Kabila apaiser sur atonge sur bolumbu tonga senzele mamaja akangie penza kala kakala lobaki ngo balakala akoki kosa eloko te bilaka to Félix akangi ba classio ba ninyo makambo tu nyoso be mopotu ekei na mayo jindo Félix alobila ko kokesu deuxième mandat mais où sont les balubo balobaki ba vanditi ba kozwa fin d'émission mukulu yeso koya Félix change mes coloniaux pour nani azoluka lo lenge nini ya kopema tout le monde le sait bomoni bokonza Félix bomoni ndenge nini violation ya Félix au sein du peuple congolais Félix elinga konza na milimo ya bato
Donc le peuple congolais a commis ata boya ki eloko soki ba pese 10 000 abetele mutala maboko la sima lobi la boya ki bota la biloko bon. C'est qu'on nzambe nino bilo boko buke lokuta. Nzambe lobi nga na lingaka libondeli ya motolo masumu te. Nzambe lobi nga na lingaka lokuta te. Tango boyi moto boye na biloko le biso bosoyo le tozo nyoka poto boyi ba Félix boyi ba Kabila la biloko la bango. Soki to sala ki lokola batu mususu bena lobi na liaka la CC menga na koyiko tokaka boyetela maladi la nga na yiko telema. Mais la koyiko nyoka te metolobi pona ekolo to koyiko trahir conscience te. Bandeko. Bo benga to sangisa misolo. Totika 2021 to lo ba bonne année te parce que bientôt totika soki na 2 mois. Toko ganga bonne année botika li bandeko bilamba ba soso ba nini bato balei na bango po baliaka na bango so ba soso ngote balei et to komi na 2021 to komi ko ba prophétie ya Kimbangu elekani. Ndeko langa prophétie sala ke pa ya muto andimeli ye. Nzamba lo baki ta foi ta sauvé. Bako yiko prophétiser pour na yo. Bako yiko sa lo ba délivrance ta ba pasteur anguya ta nzambe yemoko. Mais si tu n'as pas la foi, profession le kozwe sikate. Foi pe tambola kala ndenge ni le tambola kala force. La foi c'est Abraham notre père, père de la foi. Tango balobi na bima kende ayeba ki destiné place ba otindete. Destination place azo kende ayeba ki amote. Abraham abimi. Balobi bima la famille na yo, bima la libota na yo, bima la ndako tata na yo. Abraham akei. Abraham a été dans l'autre, bah c'est séparé dans l'autre. Tant que ma belle comme une zamba, on à gauche, on à droite. Abraham a accepté. Et Abraham s'est battu avec 5 rois. Pour Abraham qui le coûte à Melchisedec. Après ça est dîme naé. Bande kolanga, biso to bundi na banani poto sa délivrance. Nzamba la biso c'est le violent qui héritera le royaume des cieux. Yo so la violence na mboka lotende kolanga congolais. Ozo ko kat na mboka la biso moko bosko ya bapaya. Ba ko sala biso lo lenge nini. Botala ki bilile le kamaki ba angolais. Bazo beta mo la mwasi wana ava ba boma mama na batambwise bolumbu ba bete masasi pe baseki ndekolanga yoko koka kosala ngo mokolo nini. Nous sommes pas faibles mais nous manquons de moyens. Tout ça faibleté. Nga c'est la zaka faibleté. Na sa pe ba yiso ga. Pe to na bana la biso to tel makala bango butu moyi. Mais to koma ka so ba moni biso maman c'est ya. Yo poko mika bilaka oyo boyaka parce que nous avons pas de moyens to dépendre la ba poche ya bato moko songolo. Mutongo peso ka bosoli le solo bosoli bobetcha on elengi tango kokoma ka bo concrétiser. Lobi lango ka batutie. Lobi lango yo ko malade. Tango ya kozala posa la bengi akoso na $100. Non bande ko la biso ba congolais bosala ka biso bongo te. Pourquoi bozo c'est la batulo so ba bongwana? Pourquoi bozo c'est la batulo so ba jeep oyo ba jeep la côté ya malamu te bona simolo ba po bilo bozo la ka batu ba bongwana. Mais biso to ko bongwana te to zaka la nzambe. Soki to ko bongwana sa poto tika mabe po nzambe ya kosunga biso. Ba ota ilanga déjà la régie. Miniembo yango wana ekei lelo to komi nzembo miniembo ne tombera jamais. Parti moko ya Congo ko lekate bazo seka biso bango bazui ba planter yo kuno tikali ko yema nzembo miniembo ne tombera jamais. C'est déjà tombé. Et tombé tendenge nini. Siko yo zo répliquer la maloba baninga bazo sana ba acte fait. Ndeko langai nazali ko belela. Ba imboka Congo. José Lomami boali ebele na kotanga bino te. Na kokoka kosili sabilo te l'émission moko. Boali ebele bon rétablissement les grands zingankuvu. Maman Chantal Tambila bozali ebele. Maman Mungala toko yoka la te mikolo ebele boni côté là est-ce que baza ko tia est-ce que bazali ko benga yo bande ko balandi. To sunga ekolo wa biso to sunga na pasi na biso ezale sengo la bilote. Soki to bela ka bilo boto bi ke bilo pe bozo souffrir. Mais quand même bino social babongisa la bino ndenge bozali wala ba pesa ka bino quand même salaire oyo na Congo ezalaka te. Les Congolais bakala salaire te. Félix abomi biloko nyonso. Bon homologue na yo Rwanda babandeli ko sala ko banga po bazaki ba étranger. Balobi to tia mwana mboka biso to kota la kati ya mwana mboka. Ba kota la kati ya libuma Félix, ba kota la kati ya moto ya Félix, ya pantalon ya Félix, ya singlet ya Félix, ya caleçon ya Félix, na sapato ya Félix, na chaussette na ndenga tele baka wana tout. Et ali ba homologue na ye ba Rwanda. Ba koti la kati na siko bango babandi ko opérer. Babandi siko ko boma peuple congolais. Babandi ko boma peuple congolais, babandi ko yaya to ko bele la timbula nini. Tipe liwe ko yako kuta biso parce que to ali mabanga te yeso la kisabiso nzela moko bobele liwa. Siko na mokili yeso akotinda akotuna yo na tinda kyo na mboka ko sala nini? Yo yaki pela mabele ko sala nini? Oza inutile. To yaki kapoto lo bakaboye. Bande ko langa to sukisa do le kamboyo. To zongi sa rubero na minu na minoko ezate.
tozongisa Kabila bisika bango bauta kila basokoto bande kolanga po yanika ifo boganga ba américain kasi tala ba américain on bakamba ko sala bilote ba américain basa bande kola bilote ba américain basa ba camarade bilote baso mona bilo boko ba congolais bosa ba faible bosa belé à l'étranger ce que tu habite c'est la statistique bosa plus de 14 millions. Mais plus de 14 millions là parce qu'on a commandé bande ko la bango basa na Kinshasa te po basa la face na mabe ozo sala malaka ta capitale bisika institution vandi awa 24 communes on a to tambola ngo butu moyo soki le loto lobito paralysé yango ndeko langa to sala faire bosa plus de 14 millions sur les statistiques mais Congo ezo kufa commune à commune boso ko kapé ko sungala te océan ko bela butu moyo kamba mo se ozo mona na te mamo se kasi na ko mona na pende ngeni tango santé za malamu te tango la ko lia te na ko mona na ndenge nini bande kolanga la commune suka na yeko beta mbela na lobi fo makambo e prendre fin et ko prendre fin ndenge nini soki yo obengi mama océan na lobaka ndeko langa soko tindi 10 euros la yo ko sala faire e ko lia mate bande ko bayebi to ko bandaka ko kendaka lango e pa bana biso wana ba bomba retardement wana bana wana ba conseil la biso faire nous avons des soldats du peuple bana la biso na basali po basala faire e ko umela tende ko langa 2 jours e ko sala belé paralysé Kinshasa après to bali kotala makamu susu ndeko lange fo babanga biso ko bato pela tiba ko konza biso ba koti pe bisika nyo so la église la ba ndako bato la banini bato musuta ngotoko la ba ko finga yo ba ko chola yo ba ko loba bolole wala melika mutende ko yo ko chole oko chola lelo plutôt yeba été la fin de toutes choses ezali nzambe alola batela bino. Merci encore une fois l'équipe technique Mobimba, merci na bino so bosomba fidélité bo liker bo s'abonner bo partager be émission toko kuta na bino na mikolo mizali koya bye.